epesi pasi te ko benda bino matoyi bandeko ya Congo Brazzaville to bandeko ya Afrique bosala attention na ville oyo babengi kombe ya Sopoje kuna marabu moko azali ba fille bazoko kende pa ne ba jeune fille azoko zo bango azoko kotsa bango ligorodo na tondolo soki batio ligorodo na tondolo yo mobali kolinga mobali koboya ote mbongo nyonso ya salaire mobali e bando ya pa na yo est-ce que bokomi bazota ligorodo na tondolo okomi e pesi pasi mama oyo aleli do sala ma na Brazzaville na Sopoji nganga ngo aza na Sopoji ba fille bazokende tale bele soka sali obongo mama akangami na mobali na yo mbongo tu yo mwasi omuna sumbongo te mbongo yaka ipana ye donc mpona mibali bapiaka bango bambongo ta ndenge basi bazosala eyi vrai rage awa donc Sopoji omuna bafille tu bakomi kaka na Sopoji kuna epa ya marabo yango epesi pasi pe kokamwa fami mobimba papa na bana misatu bakufi mpona nini batikaki nzungu polele jeko akwei na kati ya biloko babaloli bazwi biloko wana bale bakufi epesi pasi ya kosakana mingi te tosalaka attention na biloko oyo toyeli kolamba pasi ya kosakana te tala moseleke te oyo akoti na kati ya nzungu ya biloko akolia vene na ye ebimi na kati ya supu bango bayebaki te bale biloko wana libota mobimba bakufi ata baloba Kinshasa mboko elengi yango totalaka makambo suku pe leta ifo bana kosala discipline na bato tala ndeko oyo nayebi te soki ezali komedi to ali kosala nini comment est-ce que bali koteka mai na cercueil atie ba cercueil aotamboka nango atekaka mai epi bato bali kosomba oyo komedi to makambo ya solo Linda wo, yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola za la kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole tanga kara na village elle so likambaza na mboka ba olelisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366.
à Jamestown. Nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pas pito kuta na kapo na ko beta masolo ya makambo sali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ozana na biso partout ozali, ozana na Lesotho, ozana na Canada na Montréal, ozana na Luxembourg, ozana na Kinshasa, ozana na Brazzaville, ozana na Gabon, Cameroun, partout. Et si grapi ozali mbote na bino. Soki oyebingai longoni ya matonde songa mboka yo. Kasi soko oyebingai te yeba ki abenga ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Ça nous va droit au cœur. Ya na ba chaque fois soko côté ka liboso yo au tient le j'aime, au aimer vidéo et puis au partager. Ceux qui sont déjà abonnés, partagez dans ma plateforme, surtout YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, partout ici puis Moutarota là pour Abika. Vous comprenez? Si vous êtes abonné, vous s'abonnez. Tout n'a papa. Papa, vous s'abonnez déjà? Maman, vous s'abonnez? Yaya, vous s'abonnez déjà? Papa, Fiston PN, il faut s'abonner. Chaîne Nabinu Ango. Tout ça, l'unique chaîne, la seule chaîne, l'unique programme Oyo. Papa na maman na ba yaya ba vandaka ensemble ba uta la émission awa ma finge za la gati awa ta famille to vandaka to sala famille to zo solo la ngai nzamba pesika ka don ya koloba très bien mais masolo o to betaka to inventaka yango te za masolo o bino mo pesaka biso to beta yango pona ko peneka ka batu po o ezali émission éveil à conscience o combien c'est que bien on est ensemble bande ko so Italie mbote na bino bande ko Italie ba pas Fiston ko beti so la Italie to mona ka mutu mo ala na pont quelque part est-ce que ye wana ko o combien bon monde que ça masolo so so beta ka le kutate c'est que bien voilà on se retrouve juste après ceci. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Pour Zawana, Naba Histoire, Makoya bien. Pour les gens vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Ezawana kaka bona bosepelisa biso. Nanga na bino, toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Pasi na motema famille mobimba ekufi papa na bana misatu batinde biso élément oyo epesi ngai pasi ya kosakana te na lalite epesi ngai mutu ko soir et salami bongo quelque part en Afrique to kopesa ba détail te pona ko blesser ka mitema te babanda ko lamba bomoni soupe yango wana moi je te la bino bibembezali te boyebi a des alaka mais soko lengi full photo to kotuna na privé maman banda ko lamba to ebité ezalaki imprudence abosanaki ton nganini ba bilo ko sala makapesa pondu nyati pondu so na mapoza lumbondo bakanga yango te par mesure de prudence par mégarde jeko muselekete oui to mona ba muselekete ba liaka pa chinois soki muturu soki ba liaka ba muselekete mais mi selekete ni sotende ba liaka jeko
Jeko maman na fomu selekete azalaka na poison moko impossible venin. Jeko nzoka koya ki na kata biloko kolia bongo bazali kidiba. Jeko akoyi babaloli pe balene bango kitoko zaka poison immédiat. Jeko salaka attention de koso ko lamba maman salaka la cuisine wana make sure baba anglais make sure zalaka sûr que okangi mufinuku attention ko silisi au servir bateau zalaka sûr que au finiki ya je crois zalaka la Congo te azalaka la Afrique te même na poto je crois zalaka même na Afrique du Sud partout atala ba miranda ko la poto ko na ermo na kidiba projecteur je crois zo leka okoyeba te ya zalaka prudent tala siko be famo be kufi pe singa ipasi ya ko sakala te na zangi na maloba na leli na émission lelo papa baba na mama baboti mwana liboso ya mibale ya misato bakufaka pamba kaka boyi ata yo moko quel choc na famille ndokite noko ndokite mutu moko te nini je comme tabomi bango nini poison imprudence baye ko yeba poison tango baye ko vérifier bloc wana batali bo balaki biloko jeko pasi ya ko sakana te on va revenir sur ça, surtout sur les détails. Il y a ma cassi, tu as besoin de na histoire où il peut si pas si à sakalate bandeko. Yoka mama oyo ndenge aleli. Ezali pas si pe mawa. To ça l'attention biso ba mama. Na bana mibali mususu ope ba kota na cuisine ko lamba. O silisi ko lamba. Zwanzungu na yo zipa yango. Bomba ngo musika. Pambate bami selekete batambolaka na miri ya ndako balukaka pe biloko kolia tala mu selekete oyo akoti na kati ya nzungu ya biloko kolia vene na ebimi na kati ya supu bango bayeba kite bale biloko wana libota mbumba bakufi vene ya mu selekete eleki ya nyoka so sisi kolamba bomba nzungu musika zipa yango ata otindi mwana yo mama otindi mwana kende kozwa biloko na nzungu soki mwana bosani kozipa nzungu riske ezali ke nyama moko ya mabe akokota na kati ya nzungu abimisi vene na ye ntango bino bokolia bokoyi kokufa tala ndenge ekomeli libota oyo bayebaki te babosanaki nzungu kozipa yango moselekete akufi na kati benda video o malamu tala kote esika balakisi lutu omona ndenge moselekete akufi na kati ya nzungu partager video yo pona kutosunga mabota mususu. Voilà. Et Pessi à Kosakarate. Donc, comme d'habitude, au nom de toute l'équipe de la radio Le Collet, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille des illustres disparus. Autre chose à présent. Toti Kalasiko, tout le monde a République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, Passi à Kosakarate. Aventure l'État il faut tellement. Il y a un musée l'aura des Kabelta Wayaki, avant de film de Boumarine à Réseau Moko. Au moins, dans le Congo, Afrique, on ne peut pas appliquer à la lettre démocratie. Ça va présenter raison. Nous sommes en liberté d'expression. Liberté, mais non. Chez nous, les Africains, surtout les Bantous, le respect des chefs est quelque chose de sacré. Il faut tout ça, Mibeko. Je me rappelle à l'époque, Mobutu. Ah, Ozerte, Mobutu. Et l'ombe cessé. Ils ont des missions, tu vas des missions. Tu vas non, Bopeto, il y a environnement. Comment se comporter, koibate, biso balakisa biso ngo na total na télé et puis total ngo na école. Ozala kata biswe, soki bise tondi, au moni mutaleki na âge, au telemi, au pesier place avandi. Total ngo ndengo wana. Ozolia manga na nzela okobwaka salité toke bwaka la poubelle à l'époque. Mais tala sika ba aventure le gitro. Ndeko yo comment est-ce que ya zokoteka mai na kata serkei ata yomoko. Ah, moi, que c'est la comédie, vous avez une image oyo. N'abissez c'est trop. Moutou pas ko somba. C'est à quel mouké, a ôté que la ngomai. Naboulnin, idéologie na yé. Ah, c'est bon pas, tu rabat pas somba mingi. Mais moi, je n'ai pas aimé, n'a évité ce boulot, c'est pas l'ango. Ce que ça moyen technique à commerce, mais ça, c'est pas bon. Et puis, si pas, c'est bandé. A ôté qu'on pas l'aise, il y a tout consola siko, boy, ma caméra, pour le Gabon, na Congo, Brazzaville, précisément na SOPG. Maman kabenga na Brazzaville papa fiston yo beta kama solo kitoko ya Brazzaville mais kana ko peigner batu lokola to radio lokole awa
ça y est émission éveil à conscience benda batumatoi ba papa be na Brazzaville tina Kinshasa ça no Brazza na Kisasa tozaka batumo to so na raté batumo kaka okomona papa batumunduko papa mususu na ndaku azalaki bien na ndaku na ye na mwasi na bana na ye ekomi papa mbongo sa salaire abandi kozwa apesaka libanda bana na ndaku bandi ko souffrir atela mbako la tezate kole komi difficulté mais papa na bango asalaka azwaka mbongo. Qu'est-ce qui se passe? Ndenge na ba chaque fois ndeko ba fi Android babimi bato kendaka kozwa kisi moko na Brazzaville na quartier o benga ngo Sopg. Est-ce que ndeko ya Brazza Sopg c'est na Brazza to na Pointe-Noire bo expliquer biso eza quartier to eza ville to eza commune Sopg kuna marabu moko azali marabu wana osala ndenge nini ekopesa passe bande kutana video yango awa mais moi je na video wana ezali te ondingi video to kutana na privé ba jeune fi ba okende kuna soki okei kuna eloko nini osala azokotisa bango ligorodo na tondolo est-ce que komi do ligorodo ba kotisi ligorodo na nzoto ya bomwasi ntosi na éviter le gros dans ba kotisi kuna azofanda kuna éternellement to basali ba cérémonie ba incantation ayeko bimato ne pesa ngai mutu ko swa ya sotali image wana yo na éviter so okomona su ndenge nini okobandu banga na éviter qu'est-ce qui ne va pas et okobandu banga so makambo wana to tika makambo ya boye penier ya prière. Tant on sera à prière chaque jour, papa soit à Moussala, maman taka ba bolongo na se, sambola rapport à papa, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Tala makambiya boy. Peut-être que papa va être innocent, mais du fait que Azana ligorodo na tondolo a eu esprit à domination, papa va dominer on est sur sambela. Il faut dominer faut sambela. Zalaka mutu a prière pour le sambo futaka. Est-ce que comme papa? Bokomi. Okomona papa penalo papa lobino ndezawa bafutinga salaire to na sali coopération na zimbongo mbongo yo mbala bako pa mama na bana okona ndaku omona ka be téléphone leli o na besoin ke ndaku me ba dévier yo mbongo nyonso tu esili yo obandi ko regretter mbongo esilinga sa na ko sa madame nini nzoka ligordo na tondolo osala ba Eve yaya pasi. Il y a des filles au basina mokilia ya. Yo pena mwana mwasi okompa nganga olongole pe bilamba. Allez, ligoro na ko moni on dirait que fa à côté la tondolo azo wala okota mbangu na ebité phénomène nini oyo. Ya image to sana ngoko to rotine on na privé. Et puis ma ordinaire ba image na privé ya. To tindaka image na privé kaka jour monsieur Leki. Jour wana to lobi nango. Au moins de comme ça attendez émission déjà ça fait une semaine 4 jours papa fisto tinanga vidéo wana te comme ya kala na ndenga mabete to soka to tika mois un jour 2 jours pour la autre vidéo mais ce que les qui nous sommes obligés à effacer ma image wana pour tout espace dans laptop pour tout espace dans machine tout espace dans téléphone au moins de comme ça on sait que émission les 2 semaines on va tenir image on raté so ça image wana au talibo mbala moko tindi au lobby pour tindi la yo. Et ça ça pas chez Kosarate. Yo kana yo sala na Congo Brazzaville. Na lobité que ça na Congo Brazzaville. Ba film so uta Kisasa. A uti Kisasa akati si Brazza. A Keiti na Sopg ye akeko zo plan. Ba ke ba tchaye ligordo na tondolo po amonte ba député passi. Tolobani ba député pas JPR moko. Pendant que ce n'est pas député, vous avez reçu $21,000, ça peut combien? Il y a un petit Android, il y a un Brazzaville. Il y a un gordo dans le tondo, il y a un bon, on est sur tout à la peine. Aux hommes, on a $21,000, on a il y a il y a $11,000, il y a $10,000, on va dépenser dans la famille. Pas si, il y a maman, on a Leli. Maman, on a Brazzaville, explique pas, fiston. C'est là votre Dieu, on va y avoir les Landa. Na Brazzaville na Sopoji ngangango aza na Sopoji ba fille bazokinde talebele soka asali obongo mama akangami na mobali na yo mbongo tu yo mwasi omona sumbongo te mbongo yaka ibana ye donc pona mibali bapiyaka bango bambongo ta ndenge basi bazosala
et vrai raja wa donc soproji mona ba fille tout akomika na soproji kuna et pas marabout ango bande ko ya soproje bozawa pito timbeli déjà bino marabout o na soproje bande ko bana Brazzaville ba mama botelema ba femme mariée botelema non seulement ba femme mariée même ba fille normale et zo ko bebe sa dignité en nzoto na bino tala sigo soka la inganga malamu mais pour anita nguye azokotisa ligoro na tondolo a filmer sundeni esa yeba ke image ko bima a filmer ka on intention nini wana filmer ya filmoko sigo combien de oh yo ba filma yo okenda na so projet pa marabout wana ba kotisa ligoro na tondolo ba filma soki ba niso ba vidéo wana na bilongi na bino ba do bimisa. Est-ce que bokomi? Bandeko, bokomi. Au moins, on a TikTok. Il y a un briller. Un TikTok. On a écouté boy. Nzoka ke na so projet kuna azana chosi baba un choti so ligorodo na tondolo. Pas ya osakala te bandeko. Laissez on comprend sikoyo. O comment non yaya wana ateka maputa akosa ateka maputa akena koso maputa na Brazzaville. Yo OK Brazzaville poso maka 5 maputa. OK Brazzaville poso maka 10 maputa. Bazo couvrir makambu. O OK Brazzaville so maputa ndoka kena so projet pa marabwana bakota ntosi na tondolo. Ah passe et mota ozonga kisasa. Et mota ozonga na Paris. Ata na Paris ba fille belé na France, na Europe, na Afrique du Sud. O comment la fille akedaki mboka ake Afrique, tanga zongi na poto, azongi na Afrique du Sud boye oh. Azu mundele boko boya bien, azu papa mo na mbongo, papa atiki mwasi na yena bana, abandi ko vanda pa na yekuna. Asili mbongo nyo sapa abengani nzoka ligorodo na tondolo. Ah, to timele bino. Yaya, o ezali émission à éveil à conscience. Toi aka ko peine bino. Toi, tu as coupé les bino. Ba fille Android. En tout cas, tout sur la nan. Tout sur la nan. Le sport peut s'en passer. Na yebite ba fille mikolo ba lukaka nini. Yaya, contente-toi de ce que tu as. Na yebike ba yaya ba fandi wana, ba papa ba faina ma boso yo kabso. Yaya, bo ka ba boti. Au moins na vie des alaka. Viens dans la catégorie batunyo surtout. Ce n'est pas que tout le monde a beauté à la riche, non. Même la terre wakala, il y a eu des pauvres. Ceux qui font na bino papa ça na mbongo te, maman ça na moyete, bazo ko débrouiller seul. Oyo ko kumisa ba nzambe, papa botiyo, po maman ko epoko bomo alongoli pezemi. Papa wangani pezemi ba botiyo te, mais ba botiyo ko mutu, il faut remercier le Seigneur. Ceux qui possibilités ça dit yo muto linga ito boto na famille nzamba ibi pona nini ngo boto na famille wana contente de ce que ton père a talaka ba camarade ni otambo na bango talaka ba camarade zala focus na étude zala focus na étude na yo peut-être lelo ba parents ba na mbongo te mais étude mukemke yeba ka misala ate maboko ko sala lelo ba parents ba na mbongo te mais ba boti yo lobby yo kombo ya papa na yo okopesa ngo valeur papa azaki mutu en anglais non name kombo ezate kombo ka normal yebana te mais tangu mwana botami la kombo ya papa lelo yo ba komotanga kombo ya papa à travers mwana na ye exemple ça les gens est-ce que tu vas papa Weranson tu es baraté Bato ba jouer chance le roi chef Kabila te ba papa na ye ba Lumumba te ba papa na bango ba Tshisekedi te ba père na bango ba hériter comme ba père mais siko ya les bato ba bima sa mombonda ba ça les gens ba jibe piano e bi père na ye e mère na ye te ba ngote ba Weranson ba faire oyo ba fali pupa yo ta lobango aole ka pena Olympe pena ba ko pena fali pupa à l'Olympia. Donc, comment il y a père de Valère? Mais père Azara la succès. Azara sans nom. Exemple, ça, légion. Hasta Mbappé, so Mbappé ou Mbappé. T'as la fierté à comme père là-bas. Messi. Est-ce que Messi, papa na Ibanara? A Ibanara te. A se contenter na oh papa ça nango.
papa sungie akomi mututale koma Messi et komi populaire apesi kombo ya famille valeur yaya lingo pesa kombo famille na valeur na ndenge ya malamu est-ce que bokomi ba yaya bokomi est-ce que bokomi ba yaya c'est que bien vous comprenez tango okende kelasi ba yaya okende classe talaka ba ninga nini ogotambo wana bango na kata ba groupe na bino esala ba ninga mususu ngaka yako bila kisa yangona en tout cas na separa na botote ya moko basi ba bongisa ba kambe bele pona biso yango na ba compagnie mingi bon to na ba kelasi yango na classe mingi surtout biso africain ba linga ba bata uniforme na accident biso so égal égaux parce surtout ba bilamba ndaku okomona o akela namba ekatana o namba bien te o namba bien la mode donc complexe ndenge ko sala pour ko longola complexe on ba ta uniforme biso tout ça égalité est-ce que bokomi ba yaya papa sana mbongo malonga te papa zo bunda et ça te papa mutaba sana mbongo c'est destin nzambe et ça indengo wana bunda l'essentiel azo kamne ka kolia bozo lala na mususu wana nzambe ndi alingi mais yo lingi wana te papa sana mbongo te ngai fana luka influence bandeko baninga ba master boye bien to tika ba influence wana biso surtout baleko kola biso surtout ça vague wana bokola bra no to kisa ba chéri kisa basi boki ba kisa basi yaya soko za mona elaka ko simba kaka te master moka yi papa fiso to kenda so kisa basi to kenda papa mona kingabwa to zwa kisi ba sala boy no ba pesa kisa basi ko sala mandanga nini ono moi so monika moi sinazalika wana donc yo pesa yera mbote omona yemoka koya ko moi c'est vrai effectivement baninga musuba kenda papa fisto ba pesa ba mbote simba bazwa ba chéri wa kuma chéri moko mais ngai papa fisto na tête na venir ba fille ngwana lingaka wana na ebite de coïncidence to za ki ndenge nini to na ko ba pembeni be a pe fille ba bimi pa na bango ba pa na tanga ba na oh na pesi mbote nganga lobaki loba na yeke yo za na mwashitanga kutela mko nini loba ne bala moko donc akokoya bala moko papa fisto na loba na yepera des adio za dia mwashita na linga ko makasi fi wana so anga mwana malamu akamu abi yo poza na makambu wana yo za mwana malamu we oza mwana mabeko benga nga suta abi na regretter ko sakala te nganga kosingai to akosingai te nzoka za ki mwana elaka est-ce que komi par exemple ça légion est belé ata ba kishi ba Johnny Cowboy voilà que tunga mwana zaki présent en fait ngala ina ko so kisite mais ba master entourage et rien ba série ba série sus o ba kisa ba coup gilet o mundo coup gilet o koko simba wa kana balikolo ngai mais kiso ngala mona kisa la on est na balle na éviter na mona ka on est kisa balle zalaka bon na éviter biso za bana nzambe mais Satan existe, il faut prier tozo beta balle boy zakana bana matete ba yebi oni britannique na terrain benga ngoni terrain foyer wana bisosko ngana pe joueur na quartier ni pululu quartier ni pululu ce qui quartier bana matete oni britannique quartier ta pululu quartier pululu to beta na équipe ko bango ce qui Vasco na reba susute wana nga grand neuf ngona ko joga ko sakana te tozo beta balle pena boye tozo pour donc ena Vasco wana ngonga Saint Alphonse ebeta bon 18h yaya Vasco ko tsabiso bito bi D1 pena boye nga siko 9 nga pena 9 siko yo nzoka équipe na biso bazaki na babichebe na bangunga ko tukidiba na mona ka timu benga yakawa yo za 9 ondo za 9 donc nyata foka yo chabi ngala na foka na boy na ta foka te na ko nyata foka te entre temps 8 et nordiste na biso na kotanga kombote ba pesi mai o mai ngolo gardien wana bango aza so antiba so aza soki na ba poto ba mai mala ngolo nga makambu ya balo yiwe ba ninga bakosa batukaka
na mona kaka numéro 10 na biso na maya liyo na kafouillage kaka on a maya abamba gardien maya ngolo tango na waboya ko nyata avocat numéro 10 na biso ya nyati avocat mundu kibie kota na bikisa bale ezali to ndengeni esilite bandeko ngai penalty to qu'est-ce qu'on a demi-finale na penalty bana bato tcha ya za brada soki ba rater au poli ya ngaboko présent pena boye penalty bena boye kaka 10 na biso wana atie siko bango tourno bango siko so ba rater ba poli obi ke penalty bena ba tirer penalty na misu na ngai bale penezo ya pe kota na poto woni poto na carré wana bale bete na espace wana izonge kota tena bi qui ça bale zanaka mais il faut ressembler ya ba master bagana ko zo kisi ya bitumba ngai master poko kisa bitumba ya baninge simbi ya simba kaka tata mwana la kasa yimwana ilaka to comprendre te série wana to kele ça kana makama kuluna oyo komi ya salité kuluna komi ya salité biso to kola zalaka bokebeta bale ona bana matete bana soki ya nini bokebeta bale na suka bale faut provoquer bitumba po bunda kaka surtout bo bunda bo mekasko ba kista no soki simba okomona bana bo bitumba kuna oselamba koko simba c'est ça no so bo bunda ba tele bino ba zero boy pupola so pupoli oza makasi so bo pupola obangi na yo omo so bo pupola ba pupoli makasi pupola ba pupole koi ale bitumba okona mnamdo akoko simba elambeka ngami likolo masa wana zo akoko simba abwaka bana bo koko simba eboya koka boya sa simba te kisna simba te frappe alia ba betaye e simba te donc ça qui vont elaka biloko simba te ya c'est pour dire quoi baninga mususu ba makaba tandenge nzela ya mabe ba yastu ba ya basi ba jeune fille ngala beka ba fille android ya mikolo yo muninga na yo bozalaka na ye na bana kelasi ya soki mona komi kaka na 4e 5e 6e ba parents sur la attention bino bozo mona bango bana mike na ndako baza bana mike mona 4e coup déjà 3e scientifique humanité tout le baraka yo mona mona pasa na ndako mais ça comme libanda comme yaya to servir ba malam okomona bakona bakuna te ngakutu na kenaka sika boye na sala ngakutu boye na sala ka boye yango na so ba mbongo bilanda landa akobenda muninga oyebite kuna na Brazzaville indite toka na Brazzaville na s'opposer bango lo baka ndengo ça on kisite papa mo azwaka ligorodo akotika la tondolo soki pe e wala la kunai soki pe asali nini après bimisi apo keishas na yebite ezo pesa nga mutu ko swa na yebite bandeko ya Congo Brazzaville na s'opposer boki makambo wana esa ya kobeba ya kolinga mwana ke Brazzaville te ba mama to lobaki te to pene bino papa fiston lobaki te po biso awa na radio lokole to sera information à la minute to pene bino tala makambo eleka na s'opposer na Brazzaville bato bazo uta poto partout ba Kisasa bakati Brazzaville ba ya to timbeli bino ya ba mama to sala ka angele au moins papa sala ki bien mais papa mikolo akoyima mobulu ozo condamner papa unisaka papa tia mabolongo na sepo l'ensemble efutaka ya l'ensemble epolaka te est-ce que bokomi combien de minutes vous bokomi combien 28 minutes déjà donc to lobaki te to lobi tala moi li solo muke otomela bino pona ba fille android yango wana tongwa ya to penami panta di solo oyo partager peu comme la boîte surtout merci na Chris Laris Pelende ozaki bongo réalisateur à émission oyo merci na Winnie Laris Pelende assistance na ye merci pe na coordinatrice à émission oyo mama Rina Ombi la femme à taille d'une spaghetti ni courbure ni virage to kutani prochainement chap et tchara merci les sous na sponsor na biso Mike Josh est-ce que vous commis sponsor du moment
Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde a Mike Josh. Mike Josh. Bon, moi, que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka. Oyo asali pona kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya. Ya auquel États-Unis d'Amérique. Okokuta pena doki esika ba classe pena doki ba brand. Ba marque déposée, okuti songolo, okuti pakala, okuti nani be Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga, boso ko benga biso, mais pesa biso numéro Mike Josh, derrière numéro sur le kayangwa, bon numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana. Bon ko benga, oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail, mais ezala ngo simple bandeko. Site yango wana. Yo kotigara na site. Soko lingi ko somba, oliko sa commande, ya ba t-shirt, ya ba soulier, ya ba pantalon, ya ba veste, ya nyoso tout, yo kotaga na site bandeko. Site yango wana to site yango wana. O kotiga na site wana, donc o kota site e ko pesa o boyende bo moni ozo mona wana. Comprendre? Site yango wana, o kota na site Mike Josh, OK côté ya ils ont trois barres na droite, il y a téléphone na auto écran au côté on a marché autant libre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosaka la te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh. Bah, ngai. Nyoso ga radio lokole. Voilà, pour la papa. Ça qui prenait, on taper laptop. Vous comprendre, on compte laptop. Donc, laptop, appareil portable, quoi. Voilà. Ça qui oyo, Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà. Voilà. Ça qui Mike Josh. Nyoso tu kolinga kotaga la site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya toko changer ba montre le quoi na filme montre oyo ya Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Ya to mettre dans le solo to continuer information tire to ba sponsor pour ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga sachet na sima voilà montre oyo eza waterproof ba waterproof à l'accident ça dit que montre oyo na la tango boye na ko so ko na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te ya montre nyo lataka soki ezalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo paka te ya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka toza na hiver soki toza na été bobwenga na plonger na piscine na action moni montre pena yango oyo eza ebele ya kota na site wana kota na site commandé soki o comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi ya ko benga ete pona osenga musala epesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité o comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh ya nyonso tout o lango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozo ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to teli yo site yango na kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande
na ligne okozwa bandeko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision moko mukie pour ba kamu oyo etali ba Super Wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babenga ki ebele bandeko msuba pesa commande on a ça besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka na prix de gros alors prix de gros on a pour Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique to na adresse au pesa. Et c'est que na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrie pour prix à mukie wana batie. Et ça pour na baso mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. So ko pesi order wana to pupusola ki yango o pesa na yo order na yo pesi commande, il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, nga lingi nga 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko en Europe, en Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout ba Congo Brazzaville, boteka kama puta, ba mama ya Congo. OK, ndaka lomé ko somo puta ouais ça ba puta ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba Super Wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande bokozo yango te, o to lobaki te, to lobby. Ils ont pour Mike Josh. Moi, na mboka tombe la bendele na mboka bapaya. C'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58
quand tu as 55, papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires, et bongo yozanga, hâtez-vous, car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.